aza faux mutu aza faux faux chaka ina nzela aza faux aza loko la kofolo mida aza faux mutu wera son aza faux mutu faut que lo barango vérité exemple na webi so mutu lo la garçon wana wera na façonné de ma façon pour le lobaba yeba alingaka kende Canada pas grand frère ne Jonathan angelo fana on sabi na pomme de terre na bine mo mwana mai fana to sala boulot to sali boulot il n'est même pas intelligent ngai. Donc, azamasta na ngai te autant yalekaka na TV alobaka naza mutu na ye te bazamasta na ngai te eza bongo. Il faut aimer les gens qui t'aiment. Quand on t'aime pas yo pe kolinga ete mais bino na wera bozali bata suko pena bazali ensemble bokulungwe pa jibe boyi fabolungwe bokaboy na jibe bosali maison mais ningo bion to sala kiango tawo yo sala kiango zui wera parce que ozali une estime vers wera bidie masela ke atiki yo na wera boyi bana boni yo na wera bokomi neti tomegere non parce que aza faux mutu aza faux faux chaka ina nzela aza faux aza loko la kofolo mida aza faux mutu wera son aza faux mutu faut que lo barango vérité autant la kata vita imana par rapport à quoi par rapport na makam na bango eza bien te il faut marcher avec les gens qui sont bien avec toi exemple na webi so mutu lo la garçon wana wera na façonné de ma façon pour le lobaba yeba alingaka kende Canada pas grand frère ne Jonathan angelo fana on sabi na pomme de terre na bine mo mwana mai fana to sala boulot to sali boulot il n'est même pas intelligent na ebisi boulot eza bona buto sa non popolo ma mso ezali ko lelo sunga na zolo ba excusez nga na ba parler trop c'est trop j'en ai marre ya usunga fona loba donc moni muna vie son moni mutanga daeti kai surtout na lobby bastade asala eloko moko te na ba Bercy na ba stade nga bakangela nga na loge na beta te na Bercy oyebi lisolo yango na bima na Bercy omona te esala événement eyaki donc Bercy wana ebetama de concert ebetama tonia na maison mère na Bercy omonaka te na bande mpona alaki soki ngam na sala orchestre wana album soki yoki solola bien ya bwaki bato na première intro na katikati atiki nga na bwaki orchestre eki ya ye te soki olandi baalbum tu nini nzembo nini album na biso ya liboso intervention rapide nga ingi ya bwaki nga pe na bwaki mais nzembo esala succès ezalaki nzembo wera Chantal na ye te eza nzembo nga na koma tuna ya koyebisa yo Chantal nzembo asala nzembo ozo comprendre donc ndenge eza wana popole il faut savoir ça bien oza ba journaliste bato balingaka bato te biso mpe sikoyo tozala